Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bino nyesi tu bebolinga mamo ili anitu. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe, ma vipi muko wazima. Boni bandeko na ngaboza bien. Nuji bimba. Mbishi nenu, ebwe, ma vipi muko wazima, muko wazuri. Boni santé, bois bien, tout va bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mwazo batela kimia ezana bongo bino kotela bino kola ndeni est-ce que boza bien ngai wa bino mameli ani tout ça va nzambe azo ko batela biso mokonzi nazo mona yo Yesu na miso nanga kondima Jova osalinga bolamu papa Yesu confondre banguna na ngai balobaki ko simba te o tala lelo ba projet nyo se simbi banguna bakoyi ndenge satana koyi yaki bakoyi lisu nzambo osila te banguna bakoyi ndenge satana koyi yaki jojo 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 Weti ngana sira na tension na mutakanda te boni bandeko na boza bien babina ba miela tout ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzamba mawazo batela kimia ezabino pe na côté na bino kuna ndingini est-ce que kimia ezali ngai ça va merci mingi mbote mingi na biso to bolinga mameli ya nitu merci mingi na biso to bolinga maman Elia nitu merci mingi na bino nyoso to bosepela na maman Elia nitu o bosepela na ba émission ya maman Elia nitu na lobi vraiment merci na bandeko na ngai surtout ma famille du cœur. On a bien appelé ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Vous êtes deuxième famille, ma famille du cœur. Bah, gros bisous à toi, Lauriane Malolo. Comment t'as bisous? Des gros bisous à toi, maman Aliane, maman Lia Alidor, la maman de Mastar, hein, de l'histoire Nike. Je fais de gros bisous. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, la princesse. Hein. Joyeux anniversaire à toi, de l'histoire Nike. Maman Koulou, tu te fais de gros bisous. Voilà, bah bisous mingi na bino tout bolingaka. Maman Elia Nito, famille du cœur bon moko boka matape ya bino bipoepoe yango wana na banda ko lamba biloko nanga bomo na chaîne vidéo mo na banda ko lamba na biso bino nde nazo lamba mabumo ngombe nazo lamba ngona mouton ça fait longtemps. Bande ko réclamer maman tout ça fait longtemps. Ça fait longtemps maman Elia. Otiki biso bo point nil. Maman Nito, otiki biso bo point nil. Na biloko na ababi biloko na balamba ka tozaka na poso lamba lamba ko kaka po et ça la biso bien. Merci mina bato ba ko soutenir na wanzela biso ya noisiel. Bato ba ko apporter moi un plus. O ba ko suma moi eloko, o sumi moi mbisi, o sumi moi ndunda, o sumi moi pilipili et ça la ka bien, o sumi moi safu et ça la ka bien, ça ka soutien pour soutenir ndoko na bino parce que bible bi motoleka na motokine o ça la te alia. Biloko na banda ko lamba. Ala kisa kibino. Biloko na banda ko lamba. Malaki ko lamba, et ce qui veut que le bosso dans lamba viande. Après na osala mabumu. Bosso mona question otala kite na ozo asusu. Si mami ni te que donc il ta ka be mission wana mutusu hein. L'autre était émission du bosso. Le coach au comprendre de cette émission. En fait, sur l'explication il a été. Na malaki boye. Et na zo lamba mabumu na viande na mouton. Na l'excès na sola ki mabumu, na l'excès na sola ki viande na mouton. Ce qu'on vient de n'avoir monté la lambi en haut, tout et belli n'a aucun dans le bas. Ce qu'on a monté, n'a pas qui m'a bouffé dans le de côté. Ce qu'on vient de l'ambi, vient de Robert m'a bouffé la tête. Pourquoi? Parce que vient d'un mouton hasard pété, m'a bouffé hasard, ma casse. Donc là, on a un niveau à ma bouffé. Ce qu'on a dit, c'est Bazaïwa. Il va dans ce bas de la banque au dia. Balinga d'aller bien. Nanga moto na molé de l'enroler bien. Et voilà. Ta mère comme ici, ce n'est pas grave. Ah, non, Kalinga. Ma bounangai. Tout à l'émission, on s'est payé par ta générale de tout sur le famille à l'unité. On va plus courir bas. Tout est dans le bal. Vous souhaitez dans la recette d'ailleurs. On s'abonne à Hélène Nitu TV et surtout au boss à la tête pour activer cloche à notification. Pour qu'on a notifié à chaque fois MCS Skypota, il y aura mon Philippine. Il y a maintenant ma papa et deux diavakan dans la mienne, je vais dire ma complice, fait de gros bisous pour moi. Pour qu'on ait un mot, pour moi de mon cœur. Belle sans maquillage.
Maman Bobila da. Comment tu vas biser ou tu es pas ya? Yo mon complété. Oh yo ba. Ma bongo. Ba trip. Oh ba bongo la ngai. Ah. On va faire mon huile d'olive hein. Ma bongo. Mon huile d'olive. Dans ma bongo la ngai. Huile d'olive. La chapelle d'olive pour permettre, dans la chambre, on va trouver le pied. Et permettre, si tu as un bangon, tu as na viande. On a bangon, ngai oseille, ngai mindele, ngai on a lingango. Vous allez quitter au bosso, on a besoin de frette, on a besoin de qualité, na c'est la kalanga oil. Ezaka kitoko ezaka bien dosé ezaka na ngai nango ya bien on est donc na kati ya mabongo so na si solo mbape na zoli on mona ngapeli na ote zoli ya kitoko et na oya bien moko donc ngai nanga yango yo ezape na goût et ya pe kitoko ya na goût ya bien donc on a na oya bisoté na ta na congélateur pour biloko ya mikeli ko na congélateur ko kozanga te moi ngai par ici moi légumes par là c'est toi ba toujours wana kozanga ngo te na ndako voilà ça matungulu nanga kati mo matungulu nanga moko yango na tena kati ya mabungu na ponta ya buwa nedi tungulu nanga moko yango yo mache awa na mabungu peut-être ça na mabungu boye voilà nena ko bisabino ke ta ya ngolo ko sa be lubu eza ta musumu ke pona musala eza haute saison c'est pour la providence par la grâce de Dieu moi tango nde les amis Nicolo. J'ai un grand mariage demain. L'obi n'a plus de 600 bouches à nourrir. Ah, maman Hélène, elle a bien comme Hélène, elle a pas comme maman Hélène. Zala calme, papa Roger. Vous êtes calme. Vous êtes calme, ce que nous avons fait bonne santé. Pour ma boko et bien sala. So quand on a fait une bonne santé, les gens ont santé bien bonne, nous avons battu les bonnes. Donc ça la coûte. Voilà pour Guy. Lovely, je te fais de gros bisous. Vous connaissez moi coquette. C'est pour 2021, 22, 23. Alors, tant que moi coquette. Donc aujourd'hui on est le 21. Toi le 21 les lots hein. Donc moi je les ai le 22 juillet hein. Moi je les ai le 22. Plus de 600 bouches à nourrir demain. Mais c'est bien parce que papa et moi attendons à habiter on salo yo. C'est maraka, bah ça va être belé, faut plus bon ezala et belé. Bon ouais. Va être belé, bon faire belé. Na nga go se belé. Papa et maman vont libérer na kitoko donc voilà. Donc elle va vous même un champagne. Le champagne yango na ke ndomi melela siko ya tano olia na me na champagne na ngai via ka moko na lieu un peu de foie manioko un peu de safu gorgée à champagne on ne vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brouillard voilà. On a tout roulé, et nous balsam, on a moins. On a ma boum. On balsam, on a tout roulé, on a ma boum. Ngai on a lingango.
basala ngo bango basi batuti yango déjà hein. Nde papa ba ba tout ngai na liboka surtout mama parce que spécialiste tout ngai na liboka so basali ngai ngamo azo fana na liboka atuti wana liboka ngai yango na bibi eza ngai ya Picard eza kitoko eza na mwanga ina ngo beza kitoko makasi ya ona olamba bona babungu na viande mame na babungu na viande très bon. Voilà, on a une option en haut. Nous avons un babou na kati. Na babi mo mabungu na mabungu na cadre ka ya kokalinga mo muke. Voilà. Mabungu yango. Ok, mabungu na biso yango yo. Si na babola qui peut safu yango bien babol na baboli safu. Maintenant nakiocha ngai na kati ya mabungu. Abonnez-vous massivement sur Hélène Nitu TV. Abonnez-vous. Bon s'abonner. Bon, activez la cloche de notification pour que vous rattrapez l'émission. Comme ça, vous avez une émission, vous avez la émission. Je vais la rappeler maman Hélène Nitu. Maman Nitu. Maman Nitu. Bande ko foto la marana biso ko biso mi bana biso bali na kolia bien biso ba zero to lia bien to bese na kolia bien ya ngona foto la marana bien ba papa ba lia ka bien foto sala ndenge wana alors le point ça qui vient nanga yango yo azo chape na kati ya mabumu bien de l'été on tient à se couper. On va on a monté dans le coup de chat. On a dit tout ce que nous c'est bien dans moi. Voilà. Voilà. Tika mo toka buko mo na mota na wavanda tango na zolia. Tika mo toka. Bon moi aller na zolia, na mets la champagne. Et voilà, on se dit à tout à l'heure hein. Moi c'est une zoom, moi il faut qu'on lame. Faut qu'on lame c'est important. Moi pourquoi il na onza la té maman. Attends il ko lia té. Attends ça la régime là mais à mon père. Ali a biloko na yo. Alors ka buya biloko na yo maman. Voilà biloko nanga yango yo nde bomoni viande nanga na lambaki ezaki ebele na kocha ngonyo surtout na kati ya mabungu te po viande eza mingi mabungu eza mingi te na moni quantité oyo na kocha na kati ya mabungu yango quantité na che nde bomoni viande ya mouton mabungu na ngai nde ezotoka wana na mopanzi viande
viande OP et c'est belli. Bon, mon équipe composition on est na salaki, viande nanga yango wana. Et belli nango déjà, le quoi les belli na kaboli na tiki wana viande à pamba, na tiki o viande na mabumu. OK, nous lamba fufu nanga na nyoko. Donc on va relier ensemble. Voilà, biloko nanga yango wana ebeli. Ndenge tomoni yango wana. Viande na biso eza na ngai na mabumu. Et là moi je vais manger. Je vais me servir. Voilà. Et puis mabumu yango. Voilà. Na mwa ngai le goût de ça. Na fa manioko. Le goût de bien manger. Et voilà. Voilà, ça, on se servir, nanga. Ouais. Allô? Oui. Ça va? Oui, ça va. Je peux te rappeler dans quelques minutes, s'il te plaît? Je suis un peu occupée. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on se servir, nanga ya. Nengina lia. Nous pouvons bien la mambolia na saranarate. Là, je vais manger. Voilà. Moi, ngai, moi, ça va goûter mon corps. Là, c'est quoi, on a fait un manioc. Enfin, manioc, on a évité. Et puis, ma cabo, et puis, ma penza. Le rendre bien, je ne sais pas pourquoi. Na, ça fout nanga yango. Là, maintenant, je vais manger. On va dire que tu as rendre ton message. On va dire que tu message na biso bongo. Nazolia to solo là. Bien manger c'est le début du bonheur. Eh, na fini ki boyna boya na kata mabumu. Et puis c'est là nga. Là bon, moi je vais manger. Je vais manger. C'est quand même aller ngai. Koleza ragu, koleza elengi. Balba balba kuja nkwimpa. Bo mwa ngai oyo. Sentiment mo weza wa. Na mo safu na point. Safu pengo. On peut dire safu hein. On a safu. On minute safu tala na château rouge. Même nga pa na ngala mesa na ngala noisette ta safu. Boso zole bilo na posa na ngo penza ki na posa ningo lia kitoko. Ta so la mi on la mango bien. Ozanga ngai na biso te. Kena pika so manga ngai. Dara kitoko. Manita linga olia na lia mona nga moko. On argent. Boye bike o tina libumu ya onde ya yo hein. Boye ba ngote. O tina libumu ya onde ya yo. Le lendemain partant à Dieu. Un sentiment.
Abonnez-vous massivement. Bon, s'abonner. Franchement. Eh! Champagne na check na malili te. Mwana milango eza te ya moto. Vous faites ce qui t'arrête kibi. Pardon. Laisse tomber. On dit un coup pas. Mon goût à pilipili, hein? Ça n'a rien à ngai. N'a ma boum. N'a un mouton. Na boy ngai tanga le lamba ya le fenja boy. Ngai o tanga, on to so lia gu. O ti peso tan. Ngai na point. Sapu na point. Sapu baba bola. Tout le monde a ça fou. Ngai. Yo sentiment. Wana so leka bo komi jo bino quitter. Faut quitter. Ce que on lit bien boy. Faut monter mener à qui. Mon tout. Faut en kimia mon thème. Là okita. So on kimia te mon lit qui toko boy. Ezati. Attention boy lit bloc raison encore na mutu. Problème t'as na bien boy. On a la petite bota viande. Bien à mon temps. C'est trop bon. Ça fait un goût mon coin. Moi, si on allait à ça, ben j'ai été. Quand je mange, je mange. Mais tu vois, la bonne de la rouille. Non.
Bon. Merci beaucoup. Abinone surtout ba bolinga maman il y a ni tout. Tolina bino boye mabe. Bon qu'il y a une vidéo de bosson. Bon t'as na saki bamba blog à avant comme à niveau. Là-bas tu as des vidéos pour na boki vidéo de comme là. Il y a yo maman. On a ça on bali ni non. Il y a poto pe batokenda ba batu bongo te mpa mosa kokota awa tolia na biso kitoko biloko ya gumoko poto pe batokenda pa banda ba batu te kokaka nyenga wana ne kotalo ezala pete ele biloko na nga moko ndele biloko na ngai très bon. Inte zoya. Inte zoya. Inte ye. Inte ye. Inte ya gentité hein. Non, inte bo saini. Regarde inte ça le thé. Voilà. J'ai trop bien mangé. Avec du taureau. Parce que ma boum. Donc, au lieu viande, au lieu liboum. Au lieu liboum, au lieu viande. Au lieu viande, au lieu liboum. Au lieu liboum, au lieu viande. Voilà. Faut partager la vidéo na ngai bandiko ba mili ya nitu ba koyeba mama ile ya nitu nous sommes ba boso kuta na ngai s'abonner na ile ya nitu TV pour avoir ko s'abonner activer la notification awa na ile ya nitu TV to kama du vécu yango du vécu ma finga za ngana ngote ko vandi ozi moningo tie na tapi o bandi ko pupolo bandi ko soso vous mettez lia boya que tout ça bien sûr au finga bato ma finga za raté. Il y a un tout c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Il y a un sentiment. Nous, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Allez, là-dessus. Moi, ça, j'ai été foufou payé. C'est ce foufou nanga. Bloco, il y a quelqu'un qui est belé. Mais les foufou nanga. Na tondi. Mais la maille nanga. Champagne nanga, je suis dans la lit, malheureusement. Voilà. Attendez, Natoni, na sexe de table de main attendu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Nous barrique, hein. Nous sommes comme ça, nous sommes bien, je n'ai pas la bête, bonsoir. Merci.
Voilà. À plus tard. Bisous.